ville à Pointe-Noire est affectée na raison moko ngana za komona bande kona biso ya Équateur précisément ba Mongo bon tamba utaka na Équateur bayaka na Kinshasa wana biso za ko yamba baona papa oyo ya pasteur na Michel na za ko na ye soki baye okuta bango baye na Kinshasa bavandi quelques jours bauti na Équateur ndenka biso nso tanto uta na ba village to yaka penza propreté par rapport à bana qui nous a toujours on considère que ba ville minene bazaka plus propre bazaka ko sokama omona bavandi sikoyo na ndako tamba kovanda le lendemain bangwana kwala bakoti na Brazzaville do baye na Kinshasa pour bavanda pour quelques semaines et puis bazana batu na bango connexion na bango à partir ya Brazzaville ya Kinshasa batindi bango na Brazzaville tamba ke na Brazzaville eloko moko basala kuna kindumba kaka sikoyo Brazzaville soki komi plein na ba équipe oyo uti na bandeko na Équateur Kisangani tout ça baye kosala kindumba professionnel parce que batu na ba région na bango bazana ba makambo na bango on suppose que bandeko na biso Équateur précisément na tribu ya ba Mongo bazala déjà ba spécialiste un peu avancé na côté ya ba makambo tali bikobo siko soki Brazzaville est comme plein deuxième ville qui monene na Brazzaville c'est Pointe-Noire. C'est clair que bakolanda suti bakiti na Pointe-Noire qui est na mpenza mosika te pour na ba moyen de transport na ba pays na biso za makasite to mona ke Brazzaville Kinshasa peut-être Kinshasa to Pointe-Noire eza mosika mais en réalité ce n'est même pas loin bon tala nombre ya bandeko ya ba Mongo bazana Pointe-Noire et comme pe ya trop wana premier mouvement Pointe-Noire na kota kabinda ti boma eza pe mosika te na kota bayumba baza frontière biso pe na ba Congo toza pe na ba sous région na biso oto yebani ba caractère bizaleli bobandeko na biso ya ba yombe na biso bana Congo bango baza un peu na niveau moko le plus avancé na côté tali misala ya kindumba d'alors soki bandeko oya ba yombe bango su baza juste na makoloka okati na ngambo komi na Pointe-Noire selon ngai mouvement ya les deux tribus oyo ba yombe na ba Mongo ya koya kovana na Pointe-Noire muto yiko zala ete Pointe-Noire komi sodomisé est-ce que yo olobini atondo mbuta na ngai makambo ozali koloba ezali penza ndenge wana yango soki omoni okoti na mopanzi neti na zomba na ngambo ya Angola soki totali nombre ya maladi ezali mingi ko se baser na kati ya peuple o babengi neti na alors nazolanda yango zomona kete zongela mke mwa kupire salimi wana okay mato yango soki omoni tozongi ka mwa moke na ngambo ya peuple o tobengi Angola po tozwe bayombe po bayombe bazali déjà na kati ya kabinda pe bazali alors peuple wana yango zomona kete nombre ya peuple oyo ezali infecté na maladie oyo ya sida ezali mingi na kabinda aha alors yango moni kete centre nango ndenge penza olobi ezali ndenge wana ezali na kati ya Pointe-Noire na kati ya Congo Brazzaville alors ye moto azoko servir lokola ka mwa distributeur ya babiloko wana nyonso donc ngolo bake kabinda lokona eza na pembeni ya baboma baba fleuve kuna et kabinda pesa na pembeni ya nani ya Pointe-Noire donc le même cabinet bake suko sala expertise na bango na ville bate ya Pointe-Noire oui et puis Pointe-Noire est comme siko centrale ya monde yango penze community centre ya distribution neti kama plaque tournante moko ya babiloko wana ya marché wana ya parce que oza komona ngai te batinde biso ba milulu ya trop total yango peut-être yo soko tali yango te après que to sisi na kopesa yango to betika na Google na YouTube beta kaka Pointe-Noire Sodome et Gomorrhe okomona basi bazotamana na balabala totalement exposé banzoto na bango batu bamona bango mais même kutu kindumba ezalaka provoquer mutu et puis bozwani bokei na pembeni mais ya Pointe-Noire eza suteke mutu mwasa ya a provoquer yo mais mwasa azotamana na balabala complètement ndenge babota ye
to azo amati na kati ya mutuka ye wana avandaki akitisi bilamba nyonso po mona ye na se kuna epuis apesaki opposition ya nsima otala ye mama nyonso koma azalaka. Donc kindumba ya sota boy ekomi na degré moko jamais vu, même Kinshasa, même kutu Luanda, même bavila minene, même kutu Paris onokuta kindumba ezali me batu batambulaka na balabala teke a exposer nzoto totalement mutakala. Donc wana nde ekomi degré penza ya somo oyo biloko boy photo le blanc siko d'après yo en dehors ya de trois raisons topesi, est-ce que bango moko pe na kata Pointe Noire na kala bazaka pe na histoire ya komona na kezaki ville ya kindumba soko iko za na idée? Normalement babiloko wana na source nango penza soki tozongi na source na kanisa tango tozalaki nano kamwa bana mike tozomona bayaya po meka koya kozwa vie ifo ya kofanda nkoko mona kete yaya yaki na Pointe Noire tanga kozonga la biso na kati ya Kishasa tomona kete yaya zwe kamwa vie makambo ebele tobana komona kete mutauti kuna aye azongi tobana koyeba te peut-être centre eloko nini oyo bango bana kozwela mbongo facilement kuna bolelo siko yango zomona babiloko ebele bandi kobima peut-être source nango ezalaki na makambo oyo biso koyeba ezalaki te mais lelo siko tokoma komona yango ebandi kobima malembe yango eza kosenga kete ifo tolamuka na babiloko wana nyonso toyeba mabe nini tozomemaka na kati ya bamboka na biso po différence ezali ya trois peuples wana ya trois mboka oyo ekangani wana. Alors toyeba biso moko po tozozwa bapaya pe bemisusu bazokuta West Afrique bazokotela pe mingi ntango mosusu na kati ya Congo Brazzaville oyo bazomemela biso pe bamaladi ya mabe bazoyaka nango kati na mboka na biso po ntango eloko wana ezwi na kati ya Congo Brazzaville yebaka yango ekopanzana tous les deux Congo misusu wana etikali. Oui, parce que ozomona ke raison toza ko photo lobela makambo oyo maladie ezwi moninga na yo soko sakani na yango preno azwi tuberculose yo soko za kozwa soin na yete apase ye mutazwi maladie yango yo pe kokota yo yango za komona bamindele bazalaka soki bayoki épidémie moko boye même si balingi kokaba mbongo te me bayoki oyo na Afrique kuna kwa sheko to maladie ya Ebola to nini ekoti bakotia ba ressources na bango bambongo na bango anje baye wana po ni po ba traiter yango to basunga bato wana maladie yango epanzana te po bango mo babi baza na environnement po mutu ka voyager na France ba français pe basu yango de ba français un français a voyager aux États-Unis et Amérique pe ekoti puis mo kimo bo ko polio yango bo bebi si pe monde yango za ko mona te biloko bozole kana Pointe Noire ne titango bande ko ba tshedi so na YouTube photo tala ce n'est même pas que poto zo on tiaka plaisir à komona mais poto lobela yango ope epesa biso mayele ou bien toyeba un peu biso nyonso koparticipe na nini nango eprovoke biloko boye e soki cause emonani solution nde ekoki kozala pe nayebi te soki ide yango kolobela yango totouche biso makambo bapeya bato privé te mais eza kokonserne biso nyonso eza mpenza ndenge wana ezali alerte mobimba oyo bazopesa po bato oyo bazali na kamwa makoki ya kolobela yango balobela yango mpona nini nalobi kamwa makoki cela veut dire ozala kamwa makoki ya kokota na baradio neti baradio na biso nyonso oyo ezali awa tolobeli eloko wana po bandeko misusu mpe bayoka oyo aza na telefone mpa koyi kobenga bitala eloko bo eza koleka koto wana ezali bien te eza mabe po lelo oyo toza komona ntango mosusu moto mosusu akolobaki te eloko wana ezwi congolais wapi ya Brazzaville te ezwi nde yo po eza na porte na kati ya ndako na yo po ezali kaka yo moko oyo ezwi. Voilà, donc ndenge naza boye nabeyi mpe papa Michel aza na Brazzaville na Pointe Noire ye aza pasteur na biso j'espère ke akozwa telefone soko azwi toyoka mpe version na ye moto ayebisa biso vérité sur base ya à partir ya Pointe Noire la soki nini yango akoki koyebisa biso makambo nini ezokoleka kuna donc j'espère ke tokozwa ye mpo namoni eza kobeta kuna. Allo wana tatu ai. Allô? Wana papa Jacques ye moko boni kuna l'homme de Dieu nzamba pambola yo lelo nazwi yo. Na sepeli bingi papa na lelo yo pe mo pe ngai na sepeli na vi lokola saba fungole ngai lona. En tout cas limi sanga la fois parce que solaki ya trop nazaki na voyage na loba itana kozonga eloko liboso na kosala na kobenga yo. Papa Michel, bon naza boyeko naza na masolo mingi entre ngana yo lokola oyebi naza mwana na molimo tokoli ensemble tout ça.
mais lokola pe naza na bandeko nasalaka ba émission ya trop naza kobenga yo nazosollicite yo nayebi te soki lelo na 21h30 okozala na temps mpo tokoka mpe kosola na bandeko ebele bakozala na conférence mpo yo kuna papa paster na biso osunga biso mpe koyeba sujet moko toza kodebatre awa na pokwa lelo ekozala na 21h30 na bino kuna eza sur Pointe Noire babengi yango ville ekomi neti Sodomo na Gomore eke kindumba ekomi kuna donc bikobo ti na miso eza komonana. Alors nayebi te soki okozala na temps ozwa ata 10 minutes no ntango tokobenga yo oparticipe na telefone. Est-ce que okozala près na 21h30? Bon, naza na eloko na tele te ndenge kaka tosali boye donc nakobenga na telefone ndenge kaka boye oza koloba epuis bato nyonso bakolanda yo. Vraiment ekozala bien papa takenana masolo na yo ebele nga ndeko na yo ntina ajo nakomi nango 56 ans naza na mwasi te nazi na fiance me nazozwa mbongo akobanga te nalikaki yozala wana osponsorise ngai likambo wana pardon problème ezali te mais sikoyo mbangu tozonga mpe na likambo oyo tokolobela na soir mpo ozala bien préparé. Bon est-ce que émission nga na préparé yango ekozala boye parce que yo oza papa paster oyebi ke biso toteyaka toza komona ete bamisala ya bikobo eza na Pointe Noire ekomi na niveau balakisi biso yango na batelevizio na bainternet epesi biso nyonso mawa mingi. Est-ce que c'est vrai biloko balakisi biso eza mpenza kolekaka bongo ke na ville ya Pointe Noire bisika yo ovandi eke basi bazali kotambolaka motakala na balabala? Papa Jacques nakoki kokosa yo te nga naza ndeko na yo oyebi kaka bavi wana biso tobandaka koseconsacre na seigneur avant meme kutu toyeba ye bien tosalela ye na ndenge oyo bazoloba wana ezali ya solo exagération ekoki kozala kasi nde ezali makambo ezolekawa soki ezalaki ke opesa ngai temps meme si fo napesa baimage so napesa nayo ndenge nini nakoki kofournir yo makambo wana nyonso ndenge ezali wana naza komona ngo très bien mpe nazovivre yango très bien. En tout cas donc ntango tokobenga bongo pesa biso badetail toza na besoin ya correspondance na yo parce biso nyonso okoki kozala na Pointe Noire te mais lokola yo ozali wana yo mutu okozala mosungi na biso na pokwa donc okozala vraiment l'invité du jour. Mais sikoyo nga naza koloba boye selon baanalyse na nga oyebi bien toza kofanda no ensemble na masina na ndako moko yo ozalaki papa na ngai bandeko mingi baza kouta na Équateur précisément basere na biso ya bamongo baza kokomela epai na biso na ndako soki bakomi un jour et puis bavandi basokoli mwa moke ntango tokoluka bango na matete baza lisusu te batiki bakoli na bango chez epai na biso et puis lobi koyoka basi bakatisi na ngambu kuna ya Brazzaville. Est-ce que premier mutuna bandeko oyo ya Brazzaville wana ntango bavandi na Brazzaville kosalaka bamisala ya bikobo ndenge toyebelaki yango bango mpe kaka te wana bakiti soit na Pointe Noire mpona kokende kolukaluka? Deuxième question oyebi ke bandeko na biso ya bakongo mpe bayombe bango mpe lisusu baza baexpert or bayombe na bafleve balandani kaka na frontière wana na ngambu mosusu kaka kuna bango mpe te bato bakatisi soit lokola crise ekomi mingi na Congo eke bake kosimigre na Pointe Noire et puis Pointe Noire lelo ekomi exposé partout au monde en Afrique balobi ke Pointe Noire eza première ville eza Sodomo na Gomorre. À vous l'antenne dans les deux questions. Oui, les deux questions elles comment que ont semblé difficiles les alités puisque je suis sur place, je suis naza motei et puis makambo nazote ya kaka mpona bato wana balongwa vraiment otombe na donc information wana ezali bien parce que eza kaka bandeko na ngai na yo oyo oyebi wana nde bazali awa en tout cas o wana eza errate mpenza eza koningisa awa boye en ce qui concerne ces points mais nalingi na traité na bino vraiment à l'anonymat puisque ekotia bango na kopesa bino na vérité mosusu wana ekoya kopesa donc ekoyela ngai na kokoma na insécurité nalingi vraiment na traité na bino à l'anonymat yo na kopesa le tout kosala présidence ala mpenza clandestin mpona kosala likambo wana puisque ezali awa ezoleka. En tout cas merci mi donc na assuré yo ke ntango tokosala émission nakosala tu kombo na yo ebima te tokobare yango et puis yo okopasola vérité nyonso ndenge ekozalela.
parce que raison tozali kolobela boye Card is low. Le seul problème est que oyebi ekoki kozala bien soko bolingi soki ezalaki mpo ozinga ye a bien levé soki ezalaki ke opesa ngai mwa temps avec un questionnaire lokola opesi nga boye na ngai napesa ele yo paiement ya ebele nazangi nini moko te wana lingaki ezala présente ele kasi nakobenga yo nakobenga na 21h30 na biso na bino kuna donc 21h30 on se préparer 21h30 nakobenga même pour 10 à 15 minutes tokopesa yo ya opesa biso histoire ya point na koma ezaleli na koma basali nzambe bakoki kobikela kuna parce que yo moko oza kuna oyebi koma makambo ezali parce que place à Sodome na Gomoro place à Sodome na Gomoro na ba pasteur yo moko za pasteur kuna toyebi te comment za kobikela faut kopesa biso secret na yo. Your card has now expired. Ndeko olandi nalandi na bokebi nyonso oyoki très bien na yoki en tout cas nyonso oyo alobi eloko moko oyo abeti monoko ezali te nyonso ezali clair kaka ndenge tolobaki ndenge ezali po biso moko nde kaka moto tokoki kobimisa eloko wana mpona nini eza koinfecte biso. oui alors lokola maladie wana ezali kati na biso moko il faut toalerte soki moto akoti ntango mosusu mpona kodementir babiloko wana eza nango kaka oyo tobengi fanatisme ekoki kosala kati na motu. Alors ki fanatisme wana ezali maladie moko ya mabe soki tobombi yango lobi ekolia yo. Alors pour elia biso te moma yango ebandeko wana baza kobimisa ngo na internet tolamuka tobimisa yango libanda po bato bamona bayoka bazwa mayele biso pe oyo tozwaka makolo na biso awa tokendaka babisika wana ekoma lokola centre na biso ya tourisme teke te ndenge bamindele bazokendaka pa Indonésie na bamboka wana misusu mpona kokende koprofite na meme faiblesse ya buzoba obi ya bopauvreté oyo bandeko na biso bazobima libanda mpona kolukaka mwa lipa et servir yo lokola lien na yo ya tourisme pauvre ya gratuit. Regarde alors yango esika mabe ekokota na bato bakoki koprofite baplace boye mpona kosalaka batournage ya bafilme na porno. oui parce que oyebi ke industrie ya pornographie eza kogénere mbongo ya kosakana te sikoyo mpona bokanga bato bakosala baporno il faut kofuta bango mais soki oke na place oyo ezali ke oza nokuti na besoin kofuta te memaka kamera na yo to ezalaka na telefone ya kamera zwaka na yo si bazopesa bato mbongo ya kosakana te gratuitement. mais kasi yango eloko tolobi mbuta na ngai ezali lokola moto azali kobatisa mutu oyo aza kobatisa yo ye nde moto abimi mokonzi moto aza kopesa mbongo azali mokonzi yo ozorecevoir soki oyebiseki te bon lokola osengaki ngai 1000 euro nga na opesu 2000 euro tikanga na tia eloko na nga awa kote wana mpe epa na banotala ngo na ndako moto aza na ye te ye akozala ni kaka alobene bo problème eza te pesa ngai osali nyonso oyo osilisi oye nango kote oyo ya yebi kaka moto amoni te amoni te ezoka nde ake koteka parce point nord makambo azosala bamindele bamoni balandi baza koyeba donc ekokoma ndenge olobi no merci kiville touristique mpona banzoto ya bato parce que nzoto ya mwasi eza cher eza cher na internet eza cher na bamagazine me bato yango bafamba basala yango babimisaka mpe mbongo mpo bakokenda hotel yo olakisi bango nzoto nyonso bafilme banini tout ça epuis bake basali magazine na bango mais oyo ezali ke ya pointe noire bato yabika nzambaka kwako donc makambo oyo yango tokolobela na 21h30 merci mingi oyo ezalaki su mbuta nani mbuta toko mfumu kukongo de ntote en tout cas wana mosusu tozalaki ne ndeko ye moko alobi aboyine kopesa kombo na ye tokotante kocouvrir ye mais en tout cas aza pasteur évangéliste donc tokopose bakestion ya ndenge na ndenge to bandeko nyonso ntango bokota na ligne bozala sire ke boye na mituna na bino epai ya ndeko oyo aza en direct ya pointe noire mpo toyeba estce question tozali kodebatre bato na pointe noire kindumba ezali wana eza provoke na bandeko na biso basere na biso bauti na région ya Équateur kisangani bamongo te ou bien bayombe oyo ya kote ya bakongo ngai te mais oyo eza kaka question mais tokodebatre yango et puis na suka tokotire conclusion. Merci tokokende yango mpe tokosuka mpe ata tina ville ya Kinshasa tina ville ya Luanda tokokota tous les 3
région wana etokoyeba soki mpe saji tobenga mpe kuna lisusu bato bazali me positionné oyo bakolobaki te ville neti mosusu ya Luanda lelo oyo soki okiti na ville nango okende kokuta na ba 20h 21h bato bazali kotambola ndenge wana lolenge ambo kuna pe komi bongo ekomi ndenge wana isoko lekisi micro soki ofungoli mingi na ba YouTube kote ya portugais okokuta bandeko na biso bazolobaki te ngana yekoluka misolo kuna depoto armadine de Satanas. Oh là 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 là. En tout cas, merci mingi comme ça. To solo lisusu na tamoko boy. Merci mbotananga. Okay.